zonza tuka zikulu zetu katanzala mpanda yene wakitele kinambu zikulu zetu zabokela mfumu wamba kungu tulendo zikulu zetu zabokela mdidi mukulu maweja nangila zikulu zetu zabokela a Kongo zakomba Mungu Baba matoko mafika beti nyonga kwa ingi muntangu beti sosa kwenda nga mwafika zindumba za mfika beti nyonga matondo mingi na bino bandeko balandi émission baindo totelema dina mokolo molelo te penza isusu ete bozwani ebele penza ebele na tina ete ya ko c'est l'émission na bino kolanda émission na bino oyo isusu yali kotelemisa bino kolandela bamakanisi kolandela pe invité bo toli koyamba ndena mokolo molelo toyambi tozongisi susu ngunza lobola kolandela bapel pe na batesto bo bino bosalaki kolandela thème oto sololaki semaine passée contradiction sur la Sainte Bible yango nde lelo tozongisi susu ngunza lobola poto ko bali susu masolo na bango ngunza lobola mbote na biso mbote papa journaliste mbote pe bandeko balandi banso obisika biye bozwani ngunza lobola to yambaki penza bapeli ebele bino moko pe bozwaki ba réaction to banzi na ba testo ya bandeko mingi bandeko Angola o bazolanda biso na ngonga o penza babengaki ebele tozongisa bino nde ngunza lobola oko kotalisa biso tango bozoloba ke Bible ezali ko se contredire na balolenge ni pour semaine passée bo meke kotalisa biso mais TV peneza ki ngonga so bele komaki na suka au livre na nobela ki mulai mingi o lobela ki sur la contradiction na kati ya Bible so boko so solo bandeko Bible penza na makomi o to yebisa nzambe ezali ko se contredire ndenge nini penza kunza lobola tata mi matono mingi tata tambina ituna o bino bulinga ko tuna biso chaque fois na sekaka mingi soki botino bolobi ke Biblia ya mokanda ya Nzambe mokanda do esa ya Nzambe esa penza ya Nzambe Biblia bandeko pe balandi bayebi Biblia ezali buku ya Nzambe matono mingi mokanda ya Nzambe kasi Nzambe akoki jamais ko se contredire boso soli papa journaliste Nzambe akoki jamais ko se contredire soki mokanda na ye ekomi ko se contredire donc azali susu Nzambe te nde yango mbaleleka ki totalisa ki mino ba contradiction ebele lelo nde yango esali kelelo na kani penza na yana awa kabakata ya Bible oyo so mona awa babengi yango Bible de Jérusalem donc awa Bible ya Église catholique bakolo masolo ya Biblia alors sikoyo na buku ya Genèse chapitre 11 babeti masolo balobi tango Noé akiti na yena bana na yena kati ya arche alobi moto akoki plus jamais ko vivre au-delà de 120 ans et comment na kati ya Genèse chapitre 6 balobi boyi pesa na nufetse bandeko pe na ndaku na Genèse chapitre 6 verset 3 na tanga ukaka awa Genèse chapitre 6 verset 3 elobi boyi Yahweh dit que mon esprit ne soit pas indéfiniment responsable de l'homme puisqu'il est cher. Sa vie ne sera que de 120 ans. La vie de l'homme ne sera que de 120 ans. Yahweh. Genèse chapitre 6 verset 3, Yahweh dit que mon esprit ne soit pas indéfiniment responsable de l'homme puisqu'il est cher. Sa vie ne sera que de 120 ans. Koka moi. Mais le lobby monde nango ba komaka 120 ans c'est que c'est solo. Omoni awa ezali Nzambe azoloba na Noé que lokola moto asali mabe a réduire mbula nae akoki ko vivre lisusu au-delà de 120 ans. Mais akoka moi kaka Nzambe yango awa ye moko Noé bandeko na yebite soki na yaki na Biblia mosusu o na tiaki bilembo mosusu wana ndeko soko koki ko pesa ngai yango na mwa lombango ye moko Nzambe yango na livre ya Genèse na Genèse chapitre 11 pour que to épargner temps bokotanga kuna
Yé moko Noé pendant que Nzambe a dit que vie à monter ko sala 120 ans yé moko Noé après décision et wana Nzambe à vivre 950 ans. Beaucoup tanga yango na Genèse chapitre 11. Bokomona yango nyonso. Sem mwana ya Noé ya liboso à vivre 600 ans. Toti kotanga siko na Genèse chapitre 6 verset 3 que moto akoki ko vivre au-delà de 120 ans. Mais Noé vécu 950 ans. Mwana na ye Sem 600 ans. Quand on a eu Archapad 438 ans, Sheila, quand on a eu Moussou Noé à vivre 433 ans. C'est que Nzambe, dans Genèse 6, 3, à l'objet que Moutakoui peut vivre au-delà. C'est que décision qui après Bango Basana va jouer. Et Tata Nangai. Awa. Décision, lorsque les hommes commencèrent d'être nombreux sur la face de la terre et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu trouvèrent que les fils des hommes leur convenaient et ils prirent pour femmes toutes celles qui leur plut. Il y avait dit awa avant d'Élie. Donc ma solo avant d'Élie. Avant d'Élie, j'ai salé ma tata. Yango, avant d'Élie, j'ai caméraman et joué la biso. Awa tout ça dans la Bible de Jérusalem. À chaque fois que vous avez un caméraman, awa tozali na Genèse chapitre 6. Masolo nyonso tu yango epesa ki Nzambe kanda pour na masumu ya bato. Nde yango na ayi kosala déluge après. Na ebite soki bankengi bakoki kosunga biso ete tozala na kimia na esika tozali kosala pamba te na ebite environnement yango ndenge ezali mais c'est clair. Awa ba Christ ba pesa biso mo atan toloba. Tebi ki basomba mokili yango mais ba pesa biso mo kimia toloba to limbolela bato. Donc awa nyo surtout salima avant de lire kokona. Donc version pesa ki ya liboso ne mi balé et sali ko se contredire. Selon la Bible. Selon la Bible, oui. Bande ko ba pasteur boso landa mayongunza lobola ali koloba. Est-ce que pendant makabo azali ko bezaya bosolo ne ba numéro ezali wana affiché bo banda ko réagir na niveau ba testo to pe ba peine. Alors la contradiction yango kokonanga ezali ebele mokanda oyo tokomi yango les contradictions dans la Sainte Bible ceux qui bande ko bakoki ko bendela biso yango wana les contradictions dans la Sainte Bible yango. Donc aussi bien temps bolandela nga makomi ya Nzambe penza ko bolo bezali ko se contredire. La vie éternelle au bino ba chrétien baluka kezali ma sécurité. C'est comme mutu moko boya Yesu disant fils unique de Dieu autoproclamé. Alubi akopesa biso vie éternelle siko ye moko babotola kai yango po ba akufa ka babeta ka efimbo na bato siko ndenge ni tolanda ye aveuglement donc pour que tolanda il faut tozala sûr na makambo oyo ye azali kotalisa biso alors biso mbe siko na bolingo oyo tolingi Nzambe yango wana tolandaki masolo wana totala soki ekoki kolanda ce qui est plus grave ezali ke na kati ya mokanda yango plagiat pe ezali ko la bokomi musika makomi ya Nzambe plagiat toute écriture est inspirée de Dieu pour remettre les choses en ordre. Et ça passe super mawa. Yango na ebisaka chaque fois que longwa na religion wana. Longwa na religion wana pour mais quand talisa bandeko balandi miso ba inde to telema. Ngunza lobola mayenyo so ali ko loba tango bino bozo benga to bozo teso ba testo bo benga en fonction ya thème. Et ça, c'est bon, on a elamba la tese mundele ça c'est chez mukolo lelo ti c'est chez mukolo lelo zo lobela elamba pe ya mundele ya lobi ke bible ezali ko se contredire depuis le temps bo benga ba affection ya pesi bino pe bo démontrer que soki oyo zo lobeza lokuta to zeli solo zo lobeta zo ba bible ezali plagiat la ndengeni plagiat de konanga soki ozwi bande ko balandi po mwana yaki na bible awa soki na bito bana kofungola ngonga penza ko zwa biso temps nde yango total sika ka boyo opesi ba affection bande ko la bande ko nanda ozwa sikoyo na 2 rois chapitre 19 2 rois chapitre 19 chapitre mobimba wana ya livre des rois ezali copie certifiée conforme ya livre ya Ésaïe chapitre 37 2 rois et quand même na prophète Salomon livre ya roi sokoki 2 rois na koma yango le prophète Salomon moto akoma yango sikoyo l'ère Salomon akomi yango akufi mwana na Yeroboam na Jeroboam babeleli baweleli mabele wana sikoyo bakaboni le royaume du nord na tribu de Juda eye kosala ke baoyo bazalaki tribu de Juda
bakei bakangi bango na Nabucodonosor. Ti kuna nde esika bakangaki bango na Nabucodonosor, makambo eye kosalema ke prophète Esaïe abimaki wana. Donc ba siècle, l'écart ba siècle ezalaki. Écart ya ba siècle ezalaki. Écart ya ba siècle ezalaki. Alors nde yango na tina ena eye kosala ke roi Salomon aye kokoma livre oyo ba copier yango na moto ya mibengaki ye azali prophète. Siko na livre ya 2 rois balobi nini na ba écart à peu près à 2 siècles. Salomon na Esaïe écart à peu près 2 siècles. 200 ans passés. 200 ans passés. Salomon a commis boy. Na 2 rois chapitre 19 balobi. Chapitre balobi. Et il advint dès que le roi Ézéchias entendit cela qu'il déchira ses vêtements et se couvrit d'un seul sac et entra dans la maison de Yahweh. En outre, il envoya Eliakim qui était papa. Masolo oyo. Nana bande ko beta mo mutali koso. Moto a commis le livre de Yaroi. Mais selon bango moko ba Christ balobi ezali roi Salomon. Mais alors que ngana mituna takaki ezali que comment roi Salomon akokaki ko beta masolo wana alors que ba Ézéchias basalaki après ye. Est-ce que ça comprendre? Pour moto a comment pesa livre ya roi yebanité. Mais bango balobaka neka ka bakosaki na livre ya Moïse. Tu vois qu'il y a ba élément to kotalisa ya. Plagiat ça kotoni. Plagiat siko ezali na Esaïe chapitre 37 verset 1 babeti même lisolo. Soko zuyawa Esaïe chapitre 37 verset 1 tokelete ba ndiko kuna bokopesa biso kaka temps boyoka awa natangela bino toki pe cameraman akosali sabiso awa na kotanga ngo pona bandeko banda ko baso tanga. Assez reçu le roi Ézéchias se déchira ses vêtements, se couvrit d'un sac et se rendit au temple de Yahvé. Nyon sorti na suka lisolo wana. Siko soko kiko soit dans le livre, il y a 2 rois chapitre 19, la même histoire. 2 rois, ok, chapitre 19, yango oyo. Voilà. 2 rois chapitre 19. Assez reçu le roi Ézéchias déchira ses vêtements, se couvrit d'un sac et se rendit au temple. Tina sukaka kabongo yaka lisusu awa. Awa pe. À ce moment, le roi Ézéchias déchira ses vêtements, se couvrit d'un sac et se rendit au temple. Nyonso. La même histoire. Et bimba ya eloko o nyonso tout. Awa 2 siècles avant, bête la même histoire. Awa la même histoire. Copie mobimba. So il peut bolingi na tanga. Na continuer moi muke. Donc ngonga. Donc passe. Donc verset 2 rois chapitre 19. 2 rois chapitre 19 à partir du verset 1 na Isaïe chapitre 37. Donc au verset 3. Cessez lui dire, ainsi parle Ézéchias, ce jour-ci est un jour d'angoisse. Tout comme on a verset 3, cessez lui dire, ainsi parle Ézéchias, ce jour-ci est un jour d'angoisse. Mawa. Donc vous allez voir soit penser à de la Bible. Ok, na romona ba makamba boy. Ngi tata. O kana si vie éternelle ezali alors comment c'est qui? Mutu moko boye aya o ye fils de Dieu unique. Biso toza na nzambe te. Yesu ko abetela biso masolo, siko masolo ngisa na ba contradiction na boye na kondimata. Na kondimata il faut pas de contradiction. Donc en fait au personne de la Bible ezali plagiat donc nani Esaïe a recopié ba verset o e comment qui bien avant hier et pas na livre il y a 2 rois. Siko aye kokosa batuki ya za prophète. Siko na famille na bino na moni pe Esaïe azali. Omona siko bandeko balandi mingi na bino penza toujours na s'appelle o na bandeko na pasteur. Bino mozo benga pesi aussi de bandi. Mais on vous allons la liko na ba fixa liko. Est-ce que vous allez solo to zeli le putain. Mais to moni pe awa sa pe na Bible pe mena biso to tangi ya moto moni ya. Bino pe bo benga bo réagir en fonction ya thème ya sujet ya mokolo ya lelo. Obimate o diable o nité na ba masolo to so omoni ke ya lobi lokuta yo ya ka loba bosolo benga loba bosolo attends nous allons voilà biso penza et comme on peut ça sur na passe mingi à chaque fois zo ya babino nengi boso simba ka Bible siko po na bino siko biso botika la biso Bible to nenge nini po Bible ezali pena mokanda o biso de bi selon ba komi
eza inspiration ya nzambe nde kati na obebisi masolo obebisi masolo papa journaliste pour la bino totika parce que ndenge yo lobi ke eza inspiration ya nzambe ezali makambo ya bokoko na bango biso pe toza na bakoko na biso omoni place tozosala émission awa kolo Kinshasa na libota ya chef coutumier Kiamfu azalaki awa mais soko yebisi batu lelo ke tokende ata kosukola cimetière oyo ya fondateur koko Kinshasa azalaki bakundima yango te mais bazo beta masolo ya bana Israël o bango bayibi yango te. Est-ce que vous comprenez? Ezali mawa nzoka masolo wanesa ya bokoko na bango ndeko na ngai masolo wanesa ya bakoko na bango po yawe nzambe bakoko na bango atinda kikutu bango bali ya nyei siko soki ngana lebisi soki toyebisi bato aba bali ya nyei est-ce que bakondima bali toyebite mais nyonso ya mundele po selon bino religion africain oza na bokambami ya fumukusu na bino bangunza selon bino nyonso ya mindele koma mabe okoma tine sika wana Yahweh nzambe le Père créateur tout puissant l'éternel atinda bato bali ya nyei bongo na bokoko na bango eza na kati ya Bible na kati ya Biblia na kati ya Biblia bandeko bala ebiti yango nzalo bona Bible ngo soki eza yo moko komaki ngo pesa pe vexer bandeko na kotanga yango comme ça bino bandeko bo réagir na ba numéro ezali affiché wana bazali na ba Bible na ndako pesa na no vexer na bokoko na bango atinda bango bali ya nyei sikoyo atindaki na nzela ya Ezekiel sikoyo ba Ezekiel nyonso o bazali ya ifo bali ya nyei pour que ngana ndima baza ba prophète bon awa na Ezekiel chapitre 4 verset 12 mais bosa na ba Bible na bino ndako te ko budete ngana sobeta Ezekiel chapitre 4 verset 12 nzambe ayebisi Ezekiel ke il faut ça la bagato ya nyei o mélanger yango na nyei o banda kolia pamba tel na lolenge wana nde bana Israël banda kolia na mikolo ekolia le tout puissant Yahweh nzambe ya bana Israël sikoyo nani ye Ezekiel abude l'air abude nzambe alobi na ete okobanda kolia mais na so wana bande ko na ndako moto Esaïe chapitre 4 verset 12 yo kama solo ya nkolo masolo ya nkolo Esaïe chapitre 4 Ézéchiel plutôt Ézéchiel chapitre 4 verset 12 yelobi tu mangeras cette nourriture sous la forme d'une galette d'orge qui aura été cuite sur des excréments humains. Tu mangeras cette nourriture sous la forme d'une galette d'orge qui aura été cuite sur des excréments humains. Limbolo lingala po okolia galette wana balambi yango na nyei ya bato. Et il avait dit, c'est ainsi que les Israélites mangeront leur nourriture impure au milieu des nations que je les chasserai. Alobi bana Israël babandoli alolenge wana au milieu des nations onga na kobenga na bango. Sikoyo Esaïe abude. Yo kaninga zo bude. Esaïe alobi il avait dit alobi boye. Alors j'ai dit wana Ézéchiel ngaite Ézéchiel alors j'ai dit Ézéchiel azoroba alobi ah Seigneur Yahvé mon âme n'a pas d'impur. Depuis mon enfance jusqu'à présent, jamais je n'ai mangé de bêtes crevées ou déchirées. Et aucune viande avariée ne m'est entrée dans la bouche. Il me dit, il va demander Yahweh à répondre. Eh bien, je t'accorde. N'a accordé na yo, accordé seulement na Isaïe, n'a pas na Israël. Donc, on va lire, mais Isaïe a réclamé. Mais à Isaïe, il me dit, eh bien, je t'accorde de la bouse, c'est-à-dire des excréments, de la bouse des bœufs. Yo, bandoli a nye ya ngombe. Au lieu des excréments humains, ici quand il y a un yabat. Donc Esaïe oh ben Esaïe nyonso Ézéchiel Ézéchiel alia banye ya ngombe. Mais bana Israël nyonso tout selon verset il faut pas lier banye yabat. Mais sauf Ézéchiel kola a réclamé qui. Vous allez comprendre sikoyo soki ezalaka wamba mpungu tule nzambe bakoko na biso pour bino totika Bible. Mais il faut kotika yango ndeko na ngai parce que etondi na balokuta même Nouveau Testament oyo moni ani awa Biblia Nouveau Testament sana kati yawa esalema na nzambe te esalema na moto koko na ngai moto lokola biso moto comme on a Constantin le Grand bino zali be prévision la que Constantin le Grand moto na ye na yango koko na ngai Constantin le Grand tango Yesu akufi 300 ans après liwa ya Yesu ba évangile histoire ya makambo ya Yesu ezalaki asalaki 50 livres basalaki 50 livres sur masolo ya Yesu sikoyo Constantin le Grand monité
il faut avandisa bokonzi na ye asengi basango alobi boya naoki bino bozali masolo kuna bozoyokana te po bibiselanga masolo yango ya Yesu babimiseli babimisi 50 livres sikoyo na 50 livres wana atali alobi oyo ekosimba bien il faut tout ça la yango misala na biso alors sikoyo lelo basali misala bazwi 50 livres wana babeti yango masolo bazwi 4 livres o batiaki yango oyo nyonso etikala ki 26 livres babombi donc 46 livres babombi 46 livres batumbi yango okoloba te soki omeki koloba il faut baboma yo ozo comprendre nde masolo wana bapreuve ezali ndeko na régie nayaki na preuve na régie bandeko botala ndenge Constantin le Grand abeta masolo ya ndenge asala baévangile mine wana ye moko pour kavanisa politique na ye baévangile mosusu ezalaki na bavérité alobi soki ozwami bakoboma yo bolanda bino moko kuna na télévision bandeko na régie botila biso élément ongoza lobola ayaki na moto. Je pense que le tout premier évangile, celui de Marc, a été rédigé autour de l'an 70, 40 ans après la mort de Jésus. Mais ce n'était pas le seul. En l'an 200 après Jésus-Christ, ces écritures ne se résumaient pas à 4 évangiles. Il pourrait y en avoir eu près de 50. Ils étaient intitulés l'Évangile de Philippe, l'Évangile des Hébreux ou encore l'Apocalypse de Pierre. Certains de ces écrits ont été mentionnés par des auteurs antiques, mais jusqu'à récemment, ils semblaient avoir tous disparu. Que leur est-il arrivé? Et pourquoi n'y a-t-il que 4 évangiles de nos jours? La réponse tient davantage de la politique que de la religion. La Bible n'est pas tombée du ciel. Elle a été élaborée par des penseurs chrétiens qui représentaient un point de vue bien spécifique. Ce qui est surprenant, c'est que la Bible chrétienne telle qu'on la connaît n'est vraiment née que 300 ans après la mort de Jésus. Et l'homme qui en a déterminé le contenu avait des intentions très concrètes, qui n'avaient que peu de rapport avec la religion. En l'an 312, un empereur romain du nom de Constantin, un païen qui croit en plusieurs dieux, prétend avoir eu une vision de la croix avant une bataille. Après sa victoire, il se convertit au christianisme et en fera même une religion d'État semi-officielle. Constantin veut exploiter cette nouvelle religion afin d'unifier un empire romain qui se désagrège. À cette époque, le christianisme est une religion très peu organisée, composée de communautés aux croyances diverses et qui se base sur des textes différents. Une situation que l'empereur veut changer. Constantin a compris que les chrétiens manquaient sérieusement d'organisation. Et s'il y a bien une chose que les Romains savaient faire, c'est organiser les choses. En 325 après Jésus-Christ, l'empereur Constantin convoque le concile de Nicée pour définir les principes fondamentaux du christianisme. Il réunit les dignitaires chrétiens les plus influents pour discuter de la manière d'établir un dogme officiel. Il est intéressant de noter que ce que l'empereur cherche avant tout, c'est l'unité. Il veut que la religion chrétienne fournisse une base idéologique à l'Empire. Le but du concile convoqué par Constantin est d'uniformiser la foi dans une visée aussi bien religieuse que politique. Après des semaines de débats, les différents évêques et prêtres conviennent d'un ensemble de principes destinés à unifier les communautés chrétiennes et à placer fermement la religion sous le contrôle de l'empereur. Il a alors fait usage de son autorité et il a dit à tout le monde, « Voilà, nous y sommes ». Les choses changent radicalement sous Constantin. On assiste à une redéfinition complète de la notion de Dieu. À partir de ce moment-là, Dieu est le protecteur de l'État, et l'État va ensuite utiliser la religion à ses propres fins pour s'unifier, parce que sans unité, il est très difficile de gouverner. Constantin veut aussi faire de l'ordre dans les Écritures et ne conserver que celles qu'il considère comme adaptées à cette nouvelle religion d'État. Si le concile de Nicée ne décide pas officiellement du contenu de la Bible chrétienne, Constantin fait clairement comprendre quels évangiles il juge acceptables. Il ordonne la création de 50 exemplaires d'une Bible chrétienne,
qui contient uniquement les évangiles de Matthieu, Marc, Luc et Jean. Que sont devenus les autres évangiles? En l'an 382, un autre concile de l'Église en interdit littéralement la lecture aux chrétiens. Sous le règne de l'empereur chrétien Théodose, tous les autres évangiles sont considérés comme hérétiques. Ils sont interdits ou enterrés, et leurs propriétaires sont arrêtés et parfois exécutés. Il existait de nombreux autres textes auxquels des chrétiens profondément croyants étaient très attachés. Pendant très longtemps, ces gens ont lu ces textes, jusqu'au jour où des évêques leur ont dit « Tu ne liras pas ceci, mais tu liras cela ». Que contenaient ces évangiles perdus? Pourquoi étaient-ils considérés comme dangereux au point de devoir être interdits ou détruits? Pendant près de 2000 ans, personne ne l'a su. Mais en 1886, l'évangile de Pierre surgit des sables du désert égyptien. D'autres découvertes stupéfiantes suivront au cours du XXe siècle. Les évangiles de Thomas, de Marie-Madeleine. Histoire onkolo bokana saki ki mukanda binu bosela kawana euta likolo ekwea omoni yango mukanda concentré les grands asali ezala ki 50 livres babengi yango apocryphe atikali na 4 ya ye ekoma ya bino kola lela yango o soki na tie bible na motu nkolo akoya omoni yango donc masolo ya mingi lobola atako to tali ba élément na izola ki penza ki constater les gars mutasali ba biloko na na tozomona pe ki quand même biloko na zo songa biso par rapport bokoko na biso ndenge ezana ki bondoki bino à chaque fois vous défendre ki bokoko o lelo ndakisa bakamba bakintu bachibaou o mukakufi bakotisa soki ne doyo kaka o wenze bakata suki mais au moins que na vie ya Jésus Christ o ba yeli biso via christianisme elongoli biso na babiloko na kibowu babiloko wana ngunza lobola bino pena na fumu kuso ozolinga ka bozongisa biso tala babiloko ozosala oyo longo na biso ti comme elimenzali fana pesa yenini yo kakene ko pêche pas ya Michel Mathieu André Philippe mona kutuyete oyo koko ya bakoko elimenzali donc na sana respect na grand chef coutumier wa Simbala Kitumba yewe donc ya motena longola ebo ifuna saluer ye alors siko yo lobi bakoko bondo kipona kintu na kintu di bachimba o mukakufi bakate suki bakoteza donc kintu dezali nini bande konanga oh ndeko nanga journaliste abengi bondo kezali et pas na biso na bandu kuna moto koki kobala na famille mais soko bali na kati ya famille na ezali bondo kite ezala kinatina pour beau préserver nkita ya libota wana ekende musika te mais véritable kitu ya salité ya bango ezala la kisa mais ya bana Israël bana soit disant batu ya nzambe na bino bana Israël na la kisa kintu ya bango ya salité omoni awa ndeko obendela biso cameraman bendela biso awa Tera moto komo na ye Tera ye tata ya Abraham Tera aboti bana minei na ya basi batangi te aboti bana minei na ya basi to bana misato awa ya mibali totanka ya mibali Tera papa ya Abraham mwana ye ya mobali ya liboso na ebita na kasi ndeko kuna kamera ebendi mwana ya liboso komo na ye Abraham omoni yango Abraham ya mibale komo na ye Nahor wana soko lingozwa masolo oyo kenda kotanga na Genèse chapitre 11 nyonso oyo ezali kuna Genèse chapitre 11 ya misato komo na ye Aran bako tam yo lobi ofingi kintu bidia kintu eza mabe ingeta to boite omoni Tera aboti Abraham aboti Nahor aboti Aran akufi Aran oyo akufi sikoyo Aran ye aboti bana misato Aran akufi me atikeli bandeko na ye bana misato mwana ya liboso komo na ye Milka na la kisayo mwana ya mibale komo na ye Iska mwasi Iska ya misato komo na ye Lot wana azalaki mobali ndio yoki histoire ke Abraham akendeki mobembo na Afrika na Lot awa Milka awa Iska awa Lot bana misato ya Nahor sikoyo bana misato ya Aran Abraham Nahor na Aran bana mibale babota mibango misato Abraham azaki na bandeko ya mibali misato moko akufi atikeli ba Abraham na Nahor bana misato
moko ya mobali lot mibale ya basi mais koka moi koko tambi papa journaliste tata oyo mwana na ye mwana ya ndeko na ye abali ye Naor abali Naor akei kobala Milka wana na Bible Genèse chapitre 12 11 12 nyonso tout ezali donc ndeko ya Abraham abali mona ndeko na bango atikela ki bango voilà abali Milka abali ye baboti bae kobota Rebeka baboti Rebeka donc Naor abali Milka baboti Rebeka. Est-ce que ça comprend le bloc des alliés? Bandeko bolanda voilà. Alors sikoyo Rebeka nde akobenga donc difficile papa leki na ye koko na ye vous comprendre koko na ye abali mama na ye baboti grave. Alors sikoyo Abraham ye na ngambo na ye abali mwasi moko Sara na Abraham papa moko tera bakeseni ba mama oh tata nanga Sara na Abraham papa moko bakeseni ba mama na pesa na verset na mwa lombango tata na pesa na verset voilà bokotanga pour que vous comprendre yango bokende kotanga na Genèse chapitre 20 verset 12 boko comprendre que Abraham na Sara bazaki papa moko ba mama bakeseni bokotanga yango siko Abraham na Sara babalani baye kobota Isaac baboti Isaac Abraham abali ndeko na ye papa moko baki nanga kintwi baboti Isaac siko oke akende koluka mwasi na ye banga mususu ndenge Abraham tindaki Ismaël akende kubala kote mususu Isaac bazongi siye yo il faut kende kobala Rebeka na Isaac pe bazaki obeka bandeko no bako bata masolo ya kintwi diti bandeko siko na libala na bango baye kobota Esau na Jacob loba lisusu te loba kasi te kasi loba nguzo lobola to biso loba kama kintu di pala biso ba mindele pe basalela ka kintu di pala bango ya somo babengi yango levira na sorora levira da sari ke ndeko no akufi atiki mwaso okubala ye levira yuti na terme levite donc moi c'est que bobali ye akoti na kati ya masolo ya famille akobima te sorora soki ndeko na ya mwasi mobali na ye akufi okozwaye donc ezali bongo plus grave kintu na bango siko ya salite Bible pekisa quand les mêmes Bible pekisa ba makambo wana ko bala ndeko na bongo kaka bongo c'est qui est grave koko na galo ya basolo yango buku yango soit disant ya nzambe buku yango ya nzambe donc ba kati ba contradiction tulinga lisusu yiro baki ko ba contradiction za te ba ndiko bomoni papa journaliste yo kota kaka na religion na biso oza ko kota kaka parce que yo tuna kinga parce que contradiction ba lobi pe awa ba lobi polele ka ndenge uti kolobake inceste epekisami sikoyo ndenge oyo ndeko oyo epekisami voilà inceste epekisami tata na Deutéronome chapitre 27 verset 22 na Deutéronome chapitre 27 verset 22 balobi maudit celui qui couche avec sa sœur maudit celui qui couche avec sa sœur siko Abraham avait couché Sarah sa sœur il était comment d'être ici quoi cher yo répondre bango yo mo Christ bande ko balande miso ba inde to telema zolanda benza mai o ngoza lobola likoloba pe bino no bande ko na ba réaction na bino toujours tanga débat question na bino ndakisa mama filo bango ba komeli biso lobi ete balongoli ba benda ignorance makasi na makabotali mutim na biso ngeta ngoza lobola natanga ki buku moko boye bande ko ba visite ngeta batali si biso balobi ete Yahweh oyo ba chrétien basambelaka na ala ezali kaka mutu moko kasi na bakota ya bokeseni bango kuna babengi ye ala na kiarabe bango kuna babengi ye Yahweh na kihébreu sikoyo bino tango boyaka bozolo bake Yahweh aza mususu ala pe esprit mususu
soki pe nani wamba mpungu tuleno nzambe bakoko na biso wamba mpungu tuleno tango soki pe soki pe nzakomba pe nzakomba mungu wa mapendo wangi ilonga nzapa a Congo mais bango bazolobeza kaka esprit moko mais na babengi bakombo wana ye kolandela balangue bato bazoki na kobengela mais ndenge nini bino kusu na religion africaine oyo ezokamba bana pa ya mfumu kusu na bino bangunza boki boloba te eza baesprit bokeseni eza baesprit bokeseni na ndenge nini biso solobi ke yawe na ala baza esprit moko tokokalinga mbisi soki aleki mafuta bakalingaka ye na mafuta na ye omoni islam na christianisme donc mawa il y a des gens qui se disent c'est des docteurs de la loi na islam bayibi masolo yango te mawa moko kati na banga ke koloba ala na yawe nde kaka esprit moko mawa nde konanga nzoka bongo mawa omoni na hébreu batangi hébreu nzambe ya mindele komo na ye bazalaki kokoma boyo nde konanga kamera benda awa na hébreu ezalakisi lettre yango oyo siko oyo ezali bête sikoyo soki ekomi boye ekomi v awa boye ezali lisusu nde yango elakisi sikoyo esalinga pasi donc awa ezali have bamo ezali te nde yango epesi yawe alors sikoyo oyo mosusu oyo bomoni boye oyo lisusu kaka après lettre mosusu elandi oyo lamed na hébreu après lamed na hébreu ezali na lettre mosusu oyo babengi alef awa elakisi na hébreu bavoyele ezali te ekomi elo soki olingi obakisa voyelle ekoki kokoma al ou bien ekomi eloa or eloa elakisi dieu elakisi singulier ya elohim nzambe donc eloa alors bana israel tokolimbola yango polene émission ekoya bana israel bazalaki na nzambe ya bango ndenge biso tobengaka wamba mpungu tulendo bazobenga ye yawe ekomami boye sikoyo soki obengi nzambe kaka nzambe d'une façon vague babengi eloa ou ela yango oyo sikoyo baarabe bamusulman bazalaki mpe kobenga nzambe na bango tout simplement eloa dans lettre oyo na marke oyo yango balobiki ezali racine moko lokola ala na eloa ezali racine moko parce que baconfirme yango bamusulman baconfirme yango na livre na bango donc tokokalinga bango na mafuta na bango moko na kati ya mokanda oyo tokokalinga bango na mokanda oyo ya bamusulman esika kani tokolakisa bango polele ete soki balobi ke ala ye wana eloa elakisi lokola bato balobi wamba mpungu tulendo azali nzambe wana ezali indiscutable mais banzambe bazali ebele donc ala elakisi tout simplement Dieu ala elakisi tout simplement ekokai na yawe te ekokai na yawe te siko bana Israël bazalaki na nzambe na bango kombo na ye yawe bana Israël bazalaki na nzambe na bango kombo na ye yawe eloa elakisi tout simplement Dieu yango wana lokola bana Israël bazalaki pe kobenga bakomi bongo sans voyelle yango bamusulman barécupéré balobi ke nzambe oyo bana Israël bazalaki kobenga kala kombo na ye ala la preuve babimisi élément oyo oro élément oyo epai ya bahébreu ezalaki ala te ezalaki nde eloa singulier ya Elohim oyo elakisi tout simplement Dieu ce qui signifie que ala signifie tout simplement Dieu alors que Yahweh signifie tout simplement l'éternel nzambe ya bani donc nzambe ya barabe kombo ezali te d'où il faut yango moni ke bazo sambela en quelque sorte lokola Yahweh vous comprendre mais ezali Yahweh te ezali ka kozanga koyeba ala ezali nzambe oyo ba musulman ba rewa ezali kosambela bandaka alors sikoyo eloko nini ezosala ba musulman bongo pour conclure po bazana ba projet ya ndenge nyonso ya koboma pour le moment mosala na bango ka musulman yango na kena siko na kolimbolela bino masolo ya ala oyo ezali ko signifier tout simplement Dieu donc ce n'est pas le nom pour la biso na élément ngunza lobola yaki na ngona. Pour le savoir, il faut d'abord découvrir qui a écrit la Bible et à quelle époque. Le Seigneur dit à Moïse, «
inscris ces paroles, car c'est sur la base de ces paroles que je conclus avec toi une alliance, ainsi qu'avec Israël. Exode, chapitre 34, verset 27. La croyance populaire attribue à Moïse la rédaction des 5 premiers livres de la Bible. La Genèse qui raconte la création du monde, l'Exode qui retrace la délivrance de l'esclavage et le départ pour la terre promise, le Lévitique, les Nombres et enfin le Deutéronome qui énonce les lois de la morale et de l'observance. Ces 5 livres qui sont encore lus aujourd'hui constituent la Torah. On les appelle aussi les 5 livres de Moïse. L'idée que Moïse avait écrit les 5 premiers livres de la Bible n'a été remise en cause que vers le XVIIe siècle. Quelques questions ont alors été soulevées. Par exemple, la toute fin du Deutéronome, le dernier livre de la Torah, décrit la mort et l'enterrement de Moïse. Certains rabbins ont dit « Moïse n'a pas pu écrire ces mots lui-même puisqu'il était mort et enterré ». Et quand on examine le texte de plus près, d'autres contradictions se font jour. Par exemple, combien d'animaux de chaque espèce Noé est-il censé emmener dans l'arche? Un texte dit 2, une paire de chaque espèce. Un autre évoque 7 paires pour les animaux purs et une paire pour les animaux impurs. Un des chapitres précise que le déluge dure 40 jours et 40 nuits. Mais le suivant parle de 150 jours. Pour savoir si l'eau s'est retirée, Noé envoie une colombe. Dans la phrase précédente, il envoie un corbeau. 2 versions différentes de l'histoire du déluge s'entrecroisent sur la même page. Ces contradictions semblent indiquer que la Bible a eu plusieurs auteurs. Dans les 5 premiers livres, les historiens ont identifié au moins 4 groupes de scribes écrivant à plusieurs siècles d'écart. C'est ce qu'on appelle la théorie documentaire. Il faut considérer ça comme une anthologie réalisée au fil des siècles par différentes personnes qui ajoutaient certaines choses et en retiraient d'autres. Prochaine émission, tu peux s'occuper de l'islam très bien. belé balali le peut to banze te ba misema na ngongo penza bazali 081 41 26 893 yango pe na moni ba afficher yango kuna 081 41 26 893 donc awa to kosa l'émission mobima sur l'islam sur Allah to la kisabino ke Yahweh na Allah ezali nzambe mon côté donc ba preuve ekoya donc bango surtout bana Abraham ba ki kombrouiller biso mawatro matondo mingi na bino bandeko balandi émission ba ino to telemande émission na sopenze belemi na suka na ngonde tata mama o talaki émission tangi ba vexé mais ono songunza ulobola uti koloba mitune zaki ya biso bien zaki ya ngunza soki bomoni ke seke so okokite ezo rendre bino difficile ba numéro ezali wana bobengi biso to koyeba ndenge otema contact na ngunza lobola côté akokoyanola le pena bandeko nyonso balingi ba participer na émission eli ouvert pour na moto nyonso mo contacter sur la numéro nezali wana nde kimi ya nzambe ko kozana bino to kuta misusu poso ezali boya baluka kaka ya kaka tata Beza zonza tuka zikulu zeto katanzala mpanda yene wakitele kinambu zikulu zeto zabokela mfumu wamba pungu tulendo zikulu
zinkulu zetu zabokela mbidi mukulu maweja nangila zinkulu zetu zabokela a Kongo zakomba Mungu Baba matoko mafika beti nyuma kwa ingi muntangu beti sosa kwenda nga mwafika zindumba za mfika beti nyuma